botam bien expliqué quand on a commencé à 4 ans, donc peut-être sur le petit frère au moins à lundi. Je crois que quand on a 6 ans, là, j'ai 6 ans, la première primaire, là, on peut être maman. Nous, nous, quand on a 6 ans, on a bazolela, autant comme maman. Nabi m'a dit, c'est une réponse. Oui, voilà, on a 6 ans. 6 ans, vraiment, dans la première, 6 ans. Maman, on a tellement élevé, on a je crois couper na sengle famille maman eya ezwanga na ndenge nazalaki ezokisinga bake na nga na famille na commune kita ça pour tolo na monga fula na commune kita ça type bemba maman bimaka le 1er janvier jour à bonne année ma droit c'est pour la bonne année jour tu na matana maman bimaka voilà. Est-ce que ce monde que papa vient boire là, tu étais sous la en vie ou bakufa, ou qui peut reconnaître que moi papa non. Franchement vraiment éloigné pour imaginer oui pas. On a beaucoup ya kobo na biso. Kobo abota maman Marie Louise et père son nom yeba kufa. Na kokola pas na ye après les kaba 2 ans 3 ans et ba une année a kufa la mobile. Tant que la mobile mon père sous ses arrives à souci dans la kufa moi na liboso. A kufa la sous mobile. Le commissaire va pas city à Bela Kota Manda, à 2 ans 3 ans malade. Après à Yokufa, la Simba sur le tout. Maman Moudi Zolatine Hélène, à l'Arabie c'est le de Dieu, père à son nom, pour faire le mabaoma à Bisso. Il y a des moutons qui ont beaucoup mis dans ma beaucoup naïe, dans la classe il n'y a pas si, dans la ligne il n'y a pas si, surtout ma souffrance, surtout dans la folie, dans ma beaucoup il y a Kokolo, dans ma maman Moudi Zolatine Hélène. Est-ce que dans combien de souffrance c'est moqué dans la possibilité de la classe? Pourquoi on a vu ça et comment on a tellement à nous à la suite? Il y a mon père, à combien de moucolo, bah il y a pour pouvoir pour faire aussi soutenir sur la minerva de la classe et comment on a passe? Comment on a passé classe mais comment on a passé mais à la bunda, mais depuis la classe on a fait comment on a monté. Qui moi parenthèse que tu fais là qui pour la vie à papa Cédric marqué la langue valable. Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe mon ani. Loboko na tata et c'est moi milikola balinga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert. Ndeko landaka yango, ciel ouvert, ndeko talaka yango, oh na Vincent Makeba, ciel ouvert. Napesi binombo te partout api bozwami balandi ya Ciel Ouvert TV au bonga chaîne na bino mingi napesi bino vraiment mbote et celle moi mikolo ebele nga nazomona na bino te santé et tout c'est moi que toza batu nzoto pe amo eninga na kame ça va maintenant na ngolo nzambe ndama ça toujours grâce eza bongo abino ma Bénédicte tu pato kamakela na evo mon émission makasi o to benga ngo mozindo mozindo émission to bela kango makto baramara nyonso o ezole kana via batu na vi ba invité na biso mais yambona ya invité na ngai na ko senga la bino lo mona senga quand nous continuer toujours ko s'abonner na chaîne no Ciel Ouvert TV bo s'abonner ebele bo s'abonner pe sous na Panza to Leka TV émission na sala lelo émission ya témoignage bola ndango na Ciel Ouvert TV boko na pe na Panza to Leka TV donc bo s'abonner
kuna na ciel ouvert TV. Vraiment na pesi no mambote be. Na pesi merci pas je suis Luanda Brown, les grands caméramans, na pesi merci pas les grands monteurs. Cédric Makela l'homme valable. Merci pas à papa Vincent Makela l'homme de Dieu, na pesi merci. Merci pas mon bébé chéri précieuse, merci pas Bellevue Makela mon fils. Na pesi mbote mingi pas barachi, bati sur la nation libanda mambote na bino. Loin la comme de reporter une émission invité na ngai ya lelo on a yambi. Nazo pesa déjà mbote na senga caméraman na afungwa déjà plateau pour nazo pesa d'inviter na mbote. Bonjour papa Cédric. Bonjour maman servante de Dieu, maman Bénédicte Makela, bonjour. Bonne santé papa. Oui, santé vraiment ça au zénith ndenge au mona grâce à Dieu mais santé vraiment ça kitoko. Vraiment bon mon invité na on a mbile lo retourne à lisusu les sous invité oui. Donc parcours ya mutu na mutu ezana ba témoignage nango parce que le là ça sous obino bobe qui est long valable là comme Moussali na Nzambe mais na kati non pour redécouvrir ndenge ni na komi Moussali ça le retour na balabala to azui vraiment pifonde to lobana lingala ba pesa ka donc Nzambe pena pesi à travers Moussali na ye ya ngwana to rolanda vraiment témoignage ya ndeko Cédric Makela l'homme valable. Papa Cédric repose sur combo non complet. Combo non antibité sur l'homme va bécaner combo na yo, il va combo ba sir normal, peut-être sur combo non complet ngo bota. Merci beaucoup maman servante de Dieu. Comme on ngezali non ngezali ki poisa, poste non ngezali Makela, prénom ngezali Cédric. Na zali mwana na ndeba tino surtout ba botami na mukili vraiment avec l'état ba question tout na tout na prêt à répondre. Papa bon l'homme valable outa. Bon là on valable les alliés ministère Nzambe ezali muta pesa kinga ngozali les révérend patriarche Vincent Makela par rapport ya Moussa Tono sala ya média à mon façon na sala donner notre travail Nzambe sala kati nanga ya ngaba ki yo ngozali l'homme valable vous allez revalider tout ça toujours valable. Moi, question, moi, curiosité, papa, est-ce que vous surnommez ba combo ça peut bien pour le loger sous autre et ba quitter? Non, ko surnommé ba combo sous ezali ba combo ezali nanzela. Ba surnommé ba combo monsieur mabete mais ezali nanzela valable ezali loko ezali pour invalider quoi. Toujours n'attend grâce à Nzambe misala Nzambe yemunza makati na biso par rapport à misala yango ezali valable ezali surnommé ya mabete. Merci beaucoup de surnom ya mabete. Papa, on peut se dire botami na balibwa combien aux quantième. Merci beaucoup la servante. Tobotami na famille ou la famille mon chrétien. La famille mon chrétienne, na botami na famille a 4 enfants. Moi je suis le 3e. Maman botami so tous na fille mon corps, tous na fille mon corps, na 3 garçons. Et tant tobotami maman robota moi na liboso ki moi na moi si mais malheureusement ngana na botami te maman la fille wala kufaki. Deuxièmement robota grand frère ngana landi Bekla frère Bekla depuis c'est mote salaire passant Bekla nga ayobota ma après ngai na robota ma deuxième et troisième quatrième ezaki petit frère nga Redi malheureusement yepe akufaka tango tozaka bana mikie nga j'ai 2 ans je connais na ba 4 ans hier okufa. Mais les lots pour l'instant tout tika la mibali ngana ndeko nga Bekla ibi tozana. Vraiment, ils ont mon parcours, moi déjà c'est déjà ma comment on a battu qui 4 là va se retrouver 2. Donc na ya on est trop découvrir maman a envie ou bien papa na maman bazan. Merci beaucoup maman servante, maman a invité. Parcours ya vie eza passe ma casse. Tant to botamine na speaker, tant donc comme na ba 4 ans, to reperdre sur petit frère on a landi. Je crois tant comme on a 6 ans, l'âge à 6 ans la première primaire na reperdre maman. Maman tozaka nenda kumoko, tonova na naye, maman belate subitement boye. Mais ba kizaki na Noël. Avant Noël no sinelenga ba bulletin na zaki na zwa ki mo ba point belé à sepela ki to fêta ki Noël ensemble na maman. Après le 26 tout ça bien. Le 27 maman m'a dit bah malaise bah mutu passe. Le 28 le 27 va quitter l'hôpital il y a clinique universitaire. Après le lobby nango le 28 na yo ka batna sima na libanda bazolela batanga kombo maman. Na bima boye ba pesa nga réponse té. Wana ozana âge. Oui, wana a 6 ans. 6 ans vraiment dans la première primaire 6 ans. Maman na ki tellement na zaki éveillé na ko mona ba olela na kata ndako sona vandi na ba batanga kombo maman bazolela. Maman comment les zaki? Comme zaka tona. Ah tona bo azo kufite on sona bimi be bakati olela. Parce que ngata na zaka éveillé na comprendre quelque chose. Na retourna
bandeko tozaki na bango wana bi ah problème nini yango moko ayebisanga non kobanga te mama azali akoya aza na ye après lobi nango le 29 naomona famille ya mama eye complet famille ya mama nanga place nazali na pesi bombo te famille makela bayo ya complet place na comprendre que mama kufi yango wana namoni ezaki créaki désordre makasi famille mama eye batomboki po ani mwana biso kufi botie na morgue po batia mama na morgue famille papa pa famille na bango yeba te batia na morgue mta kufi bakoti na morgue famille oye basima nango ke mwana bango za na morgue ngata na ya kit na comprendre lobi nango bitumba ngaba zwanga kaka na ataka je crois coupé na single famille mama eya ezwanga kaka na ndenge nazalaki ezongisinga bakenanga na famille na commune na kita sa poto novana na munga fula na commune na kita sa type bemba mama bimaka le 1er janvier jour à bonne année bat ba sepela bonne année jour tozaka na matanga mama ebembe bimaka ngwana na pesi famille nanga famille makela mbote ba soutenaka vraiment obsèque ya mama nanga makasi famille papa etikala na ba supposition na ba honte tine na commune papa pesi ko position ebita za en vie ou bien za kufa déjà bon sinon ba masolo na yo kaka comme si akufa po nani liwa mama to mama akufaki ba famille ya biso ya papa ya mama nanga ebe suspectaki bango ba suspectaki famille ya papa ke bango nde mutu baza na sima liwa ya mama ba be bango ke boya même matanga te bon na ebité na époque ya so bayaka matanga à l'époque na yaka mukie na ba te so bayaka mais je crois que bayaka matanga te type na okola na okola mama pe papa ayaka atika na skola omona été depuis que mama kufaka nde famille ya papa ya mama ezwanga na boka mipa na bango na tikolo mona image ya papa te na moni pe te type nde na santaka ekozala ya kufa mais fort nino sala ka mona idée ke na ki lokata mo famille ya papa ne bata place ozaka na souci na bango te ba blessa yo to comment bon nazalaka na souci na bango to na okola mais pour l'instant na souci na bango te na affection na bango za souhaité parce que nzamba lobi bible lobi ke papa ya solo ezali nzambe mama ya solo ezali nzambe tant na okola nazaka mona mukie na ndo raisonner souci ya papa mais si ke na okola na mezi pour papa solo ezali na souci na ya mwana alinga osala effort ata na ndenge ya tiobo ayo luka bino mais taka yaka te amona biso te aluka biso te tina komi lelo ne na komi boye aya te ce qu'on a souci ne poani. Est-ce que ce monde peut papa abino boenanzela tu peut-être souka za en vie ou ba kufa okipe ko reconnaître que wana papa nanga franchement vraiment elongine boye imagine oye bangote et bon elonga maman maîtrisant elonga maman na maîtrisant mukie po na mona na ba photo mais na mona ba photo mais boye na oye bango mama makasi parce que nazaka mona mukie makasi na ba photo na mona ya mama yeyo boye mais boye na vis-à-vis boye na oye baté. Merci Wanezala qui moi parenthèse que to fongola qui pour na vie à papa Cédric Makela l'homme valable. Papa tant usiko bande kokolo kola ki ndenge ni après ko ba famille mama ko zoyo na boka papa na bino pe ko na famille na bango ba kola ki ndenge ni na monyoko li to zala ki pena bien na famille. Bon, merci beaucoup maman servante. Tana ye na kokola ko na boko ya koko na biso. Koko abota mama na ngai maman Marie Louise et père à son nom il pas kufa na kokola pa na ye après les kaba 2 ans 3 ans et ba une année a kufela mobali ta kufela mobali ye mo pe sous les arriba sous ta la kufeli mo ana liboso a kufela sous mobali et comme ça ba pas siti abela kota mandako ata ba 2 ans 3 ans malade après ayo kufa tanga kufa na simba sur mutu mais nza malala raté na mutako zwanga kokolo nanga maman Mboudi nzola team Hélène azara pe servant de Dieu père à son nom kufa wana mabaroba na biso na yende muto azwakinga na boka mina maboko na ye na ba classe ya pasi na ba nini ya pasi nyo surtout ba souffrance nyo surtout na koli na maboko ya kokolo na ngai maman Mboudi nzola team Hélène. Mama okola ki ndenge ni na famille ozaki na kimia ti mama nzola tima oyo molimo ne pe mana kimia azalaki na obande ande ozo ndenge nini ne onyokola ba pesi ba msu fufu ba pesi yo fufu te mo ba injustice wana ezalaki bezalaki te. Bon maman nzola tima ele la maman azako komoko ayebi ko vanda na bana biso ngane tinga koko na ngana azwaka nga loko akoko te azwaka nga loko la mona na ye neti ya suka neti ava neti azwaka ba ene nyoso tu na kola bien ko vraiment kola bien kota ko lien na zaka bien ya na souci na biso yeso ra lié biso lié te ya lié te so tozo bela ye vraiment a rola la tenise à la maman soki mona bela ya la te koko na misa za la ya bongo
mais ce que na comme moi souffrance muki zaka na possibilité ya classe pourquoi on a biso et comment na tamora no ça la suite yemobe a comme pe mukolo ba ni ba comme ko yesa yeko sungaye pouvoir pour force ya soutenir sur ba minerval ba classe et comment on a passe comment vraiment on passe classe mais comment on a passe mais azako ko bunda mais yobika ba classe yo nazare pe ko nga mote tozaki ba koko ebele ano supporter petit sœur na cousine na Ritz tozaka na Ritz Bekla grand frère na pe to biso tozaki na charge ya koko na biso so talaka azaye moko tozaki na bana ba koko so ebele mususu ko ano soutenir biso classe ndenge ni po te kate ya sala te mais nzamba bundaki na biso ba classe a passe ezalaka so vandi na classe okei au moins vandi ozolela ay mon professeur wana na ba merci ba merci mon ba sepeli na yo comment ba tellement na mon na travailler ma classe na classe ma casse zara ko travailler ba prof ba merci ba no sepeli na ngai au moins ya moko mona so ba benga na bana mona ba bominga na toilette bominga na toilette na koti sko kana sko na ngina ba souci sko na raisonner mama boye wana bo mwana na mona nde mama kufa boye vraiment na souffrir ma casse nga vraiment na ebité so na zora diplôme d'état pour na ba te que na vie na nga na rose diplôme d'état soit na roke université soit vie na nga rose à ni le lundi ambassade vie na nga na ba raté mais grâce à Nzambe lelo tant na okoma na ba na passer classe na komi na deuxième CO. Lorsque on a commis la deuxième CO, et comme Maras compliqué, maman Coco Mambuti a commis la possibilité d'aller souhaiter. Na grâce à l'Osambo, tellement on a collé na vie chrétienne, on a collé na l'église. On a moko depuis l'âge de 6 ans, on a maman Koufaki na collé na vie car en église. Comme ça, misa na église, kotinda yo kende bo ça la bekolanda le patriarche pasteur avec ça na sima emo batinjo na keye comment on a tamoto na commis na deuxième année, na passé troisième humanité. Nanzela ya église na okuta na maman moko maman servante de Dieu na salué à passer maman Godé livre kusikwas na salué na pese mambo te pesa zali ako ye moko abike nzamba nzamba tuti asunganga na minerval akumisa kinzambe azwa kinga partie à 3e humanité 4e toto koma na 5e possibilité na ezala ki susté ako ebisanga non vraiment ndeko mwana ngai ne na moment one na ba difficulté mona niveau ya musala na ko kwa souhaiter mais sonza masuinga na banda ko yedo na mboko mususu vraiment mama bene na simba mutu ta wana passé au 5e na komi pré-finaliste la simbi mutu na bi nzambe na osuka ndenge na komi kolela rentrée scolaire bandi ba ami ba mo lukanga tellement to yebana de la ba camarade baninga ba bandi classe nga na banda raté na signé na sambe nzambe na binzambe na okinde classe obiso na sala ndeni na zuba inif ba kai na nga na komela na 4e na longoli ba pajo na komela na longoli na kati yango na bombi ba kota vide na tena ngo na sac la bandela on a ba uniforme à 4e na tangela on peut 5e so tellement ko bengana leki mingi ba professeur ba no linga ba miko approcher vers ngai ba tous les citations na zalende na expliquer ba professeur tala boye et ça dit professeur moko ba professeur na biso kuna isali mawa anzimbi a adopter nga na koma lwa ka soso na ye na komi ka soso na 5e na tangi na ka soso ya professeur na biso kolomata na itigama na pese mote ine koma so ba bengana ngai ka soso ya prof na bimi boy akome ko supporter nga na 5e wana moi mine so pe na za mombo mike koko no biso apesinga na simbisi mais so eza pété problème ya te lorsque tu okoma na 6e tara 6e mbongo observe ma ko kangi sute na ngamo be na mona ke na cd na ngai na 6e na boz na vanda na nga so une possibilité mona ni même année wana na ko ki obanda ko continuer moi bekene grand frère na pe bekla bi c'est que nous penons jeune vous allez moi moki au présentateur néwana to lukano mbongo na tanga na poye pe bazwa ki na charge na nzela ka église la servante de Dieu auto tika biso azwa pe grand frère na nga charge donc vous avez qui na moins chance wana bazwa bino na parce que to za bana moko to koli mingi na église to koli vraiment biso to ba bano ba passer vie na ba ombi na église torozongela côté ya mamba classe okolaki mais ozalaki mwana moko mobulu ya okiyekisa bato mutu pasi ye wana bundi kuna nde tobenga jeunesse bakuluna koki ozalaki bombo ozalaki mwana moko ya kimia po tolanda batémoignage tina bafamille. Merci beaucoup maman servante de Dieu nga vraiment nakoli mwana moko poli nga so na vandi po okavanda nga ezalaki mapasi ezalaki pasi na ndako oloba te kutu bamosusu banobenga lokola sango nazalaka koli mwana moko na ndako
na lo baraté so na tellement na zaka na ba souci na dit maman na ko na ba souci papa na ngi na ba souci ko raisonner nga vraiment maman ko fatiguer na jabo na no luka makambo te pona na so na meki ko kesa na baninga il faut ko na misa abenga nga yo ok la mawate ozala papa tozala mama te o misala bepani so so lobby lo babongo et travailler nga na mutema mona ti travailler mona ko lo basute na kola mona moko calme na so na vandi na vandi na zaka pe un grand player na zaka so na vandi bokasi na za bien mais so na ti mutu boye ton otombola ngelo nyiboye na olela na lela trop na vie nanga siko kolela wana ezalaki di ya kwa bande kolela kaka nde mama tika yo to bande komona vie na yo vraiment sa mama vie na yo ekomarche te na oza mpe mutu te na vie to ndenge oui selon bapense naki bosene bomwana nandomona mutu so ozanga mama na to papa na mokili oza inutile oza inutile oza mutu nyonso to alingi asakana na yo omonaki vie no ebonga te selon bomwana mais lorsque na yo okola na église baoyebisanga ke okozala na mama te papa nzambe azali papa ya baorphelin azali mama pe ya baorphelin tant na yoki eloba na tema na koli mingi na église na ntango mpe na misala naomi na nga sans foutiste bato baoya koteya ngai babitika basusi mpo nabelaka ekomisanga meme nabela maladi ya kati likola susi nakoma nabela ti maladi ya kati bela meme tiber koraisonne trop kokota na motema babenga na nga na classe te nayoka eloko alia te susi eleka trop lebelesanga maladi mais ntango nabeli wana bato baoya koseye nga bisenga tika makambo ya basusi okuta nzambe apesa ba mama apesa ba papa ozala na mama te ozala na papa te mais nzambe oselo mamba minene vino kozala boete vino ko changer koko na biso pe mama nzola tim mambudi ala pe ko conseiller trop abi ko tsaka ba société biso tozali bobe ya omoni eno longolanga mo bani ba stress wala ba souci ti na komi kokola na comprendre que na nzambe aza fin le ti le lope na komi boye n'habite côté à classe côté tozonga côté à classe côté il y a diplôme de 6e na yo OK na kindenge ni tsoke zo diplôme bon merci beaucoup la servante tant on comme na 6e wana na présenter na combien de temps na présenter ce que comme qui songole suka bisanga pour yobi kara so comme na niveau na 6e professeur azana besoin mbongo préfet azana besoin mbongo ba inspecteur bazana besoin mbongo partout mbongo so ngana zaki na possibilité te ti natanga aniana mobimba na okende kaka ba procès ba bomba bombanga so a grande surprise préfet na biso tono benga ve Goliath azala préfet moko yo so po boyo kana bien fofuta Minerval so futi Minerval était oza mona na été comme atana mira école te so na comprendre te préfet wana ekoma na tamo buya comme ko préférer nga makasi ko lukanga so linga tinda mutu abenga pa ndo beta mi pemi na rebetele pemi to tanga na gama na baromu na rebetele pemi ti na zandu kota zandu je crois dodo ma presque ça eboka ça na rebetele pemi moi boye moi na ke na betele pemi na zongi so akome ko approcher nga comme tout na ngo problème ni zala ni na osifike ça la passe liso na ngata na betele ça la passe bien ya ka kutanga na pour fatiguer nga na tanga mais tant comme ke comme tout ça sur examen d'état abi na moment au Cédric chose à souter kendo luka ba noko kendo luka ba papa leki kendo luka ba obeta mutu ba sunga ngasko na zongi na yo ta koko boye koko pe possibilité zate mama azoya na ebaki abimisa mali na te kamera wana na neni wana ezaki na 2008 azwi ba mali na ba pièce na maputa apesi mama ani akene oteka mais mama ani wana zana aza mama leki nanga babota bango peka mibale ye na mama kufa tikala sko ye moko sko yo tangu mama apesi mamudi apesi maputa aketeka Mareto apesa nga mboko mais zaki insuffisant na par rapport ya Minerval ni na a besoin ya classe koko na yo ateka ba maputa na ye po yo tanga mais zaki insuffisant na pesa ngona tanga tant na koma na ekomi na sala la pesa mbonga participation na ko soutenir examen d'été na ndoko raté na yaka na ndako na nzole la kutu wana ba masanga ba kozwanga to kende makipo zaki préfère senga biso avant 4 jours il y a examen d'état photo là na école photo là en école après voilà masa ba ami nanga ba ozwanga to kankisa biloko to kende na école so to na ozonga ndako to ke to tinda to kende école to kokutana na mama mobo na okende na le ka na regretter ka nzambe na sa ndenge nini bo po to leki ngungu to ke po ba wana komina Kinshasa to kende ba ombu na otanga na ba ombu so na otanga na ofanda na venir maluku Tito kende tanga na itigama pesa ko na songololo direction ya Belgique
so lorsque tokende ba na mesa ke bilamba na moni mama moko boye kota mabaya ya nini kote bateka mabaya marché mabaya abengi nga te mais abengi mwana na ngai so na le mama ko na jina ba âge ni mama wana na âge ba pas aki salité azaki ma tout monde a ba problème ya ma salité wa liboma ba âge boye na ko kalike ba âge nete mais azaki ma jeune maman elle m'a appelé mwana na ngai Sko baninga tozaki na ba leki nga sko na senti kango na mutema na telemi tant na telemi approcher vers nga binga na za mama na abisinga na za na uti mu abe mana mama na ote abe na uti musika na okende musika na mbongo lia te na nzala kabela nga mbongo na lia mama Bénédicte mobima na nzala kaka 500 francs c'est une sko passe à neutraliser nga na ko bouger souté pe bazo le kasu nzela wana te to za kanga le to telemi baninga batemi musika ba pelo etemsi bango ba comprendre te aibisinga pesa ngambo nga lesi mama amoni nga vraiment na pedra mama na nga na jamukie na pedra mama na jamukie na souci vraiment ba mama on a moni osenga mbongo na okyo na kati ya mutema mais lobi na ko sala examen d'état mbongo na opesa yo ko kanga ba chance na nga ite na pesi mbongo pona moni le roi mama na ngai na pesi mbongo mama Bénédicte Makela eloko asala nanga mo ekamusanga na pesi mbongo azui le boko nanga na pesa ke mbongo na mbongo na boka po kelongo soi apa tombo le boko nanga likolo aucun qualité sur ya muto ebiti so nazaki neutraliser ti to soane bo nazo na muto na mone ko kwa neti na moment na comprendre souhaiter pour ba tupe ba o le kate pesa ne ka certain wana comme kauki to ka ngana yi ayibisinga ata mutu nga naza mama na yo ayibisinga mabo ngai naza mama na yo ata mutu moko zwi na école wana ezaka yo mutu kozwa naza likambo mutu te na pesi mbongo na bi merci pesi ya l'équipe boye po nga noki boye oke boye ya l'équipe boye nga na njo continuer na mina na boki un pas deux pas to kwanga mina ba camarade to boki mine za la na ta mama boye mama Bénédicte Makela na moni esute. Est-ce que Zaki Mandela au côté au thème sur côté qui n'est moi boye ou bien de là tout droit dans la mort Zaki ni mo quoi mo Zaki ba mo tinel mo boye de l'école Zaki so côté boye to landi ngana ba kamata ya mama biso to ba jeune to kimi mbangu ngana ba mina nga ba yaniki to kimi mbangu to sikola mona mama wana te kutu nga una ina ba idée te goza mama na nga me amina nga na pa yebi histoire na nga to koline ayisenga seda wana goza mama bino na si yaniki donc ba papa mama biso ya ndeni si na zongi to na komi na école pour faire lingi ko sentir ngate abisinga zonga na ndako eluka mbongo mama Bénédicte na zongi susu na ndako na esiko côté ya les patriarches Facer Vincent Makela pour na mona place à souhaiter pour ne la expliquer que ba oui ba na suka soki patriarche za nani so nani na yo ta patriarche Pasteur Vincent Makela na yo ko télé na ndako na c'est papa ne za boy lobi na que ça l'examen d'état mais naza moi difficulté mo ya Minerva c'est vrai vana na libanda na obenga yo ya moko moko pa ayo benga nga episi na pena mbongo te mais na obenga nga pesa nga peso mo munene pesa nga somo munene denga makasi na bia merci pasteur merci papa tana zongi na moni préfère za ina batu na kati mais na futa mbongo na izate ili ka lobi wa 4 jours le ngelo na bomi mbongo na saki to comme vers 3h du matin préfère benga abisinga yaka na ye abisinga joie makaro koyipsa mutu te apesinga senior nga pe mbongo papa partage apesa nga na garder na na ba na position abisinga za ba nyongo futa Minerva ite mais senior apesa nga yi donc Zaki parmi ya bana o côté bonne école ba futa na ba piaké oh mais na les premiers coups na ki ma les premiers que mano so ya so délégation e bengana ka so ezo kota na salle ba be daki ba signer déjà seda ba seda pour position qui ndaka ba derrière so ba côté ba bengana nga na ba so ba ye ba c'est mo tuna ko ba ina ngo classe na oki mama la balinga ba ozwanga so ka délégation e ba biki nga ba bengana ba pointa déjà re mona wana futa ka ne Minerva ite pour na école même ça so que futa ka Minerva ite o appelle diplôme d'état ti ba no ba zo diplôme d'état ba no ba futa ka Minerva mais nga so na ba nga no zo nga te na ba so na présenter na zo PKT pour faire pesa nga makaro liboso ba na nyonso tout
makaro za la mutu a futi minerval à sisi na mutu a pesi mbongo participation il t'a alo mérité kozwa makaro. Mais papa préfère na kande mutu abenga na kiyo et lo oni so esala ki ke préfère benga yo apesa yo makaro na libosa bato même bafuta minerval. Mama Bénédicte on a biso ke so nzambe a pointer so za mu pone mi nzambe atana ba degré tout na ba niveau nyo surtout nzamba ro sisité car eloko moko esala mawana ngape na comprendre te nenga benga na ba 3 heures wana pa pesa ngai makaro. Ayebisa en plus ayebisa ko yebisa mutu te kozwi makaro. Bomba yango ko yebisa mutu te. Na super makaro na tena sac na bimbongo patriarche apesa kanga ezaki belé. Na kachote papa bongo patriarche apesa ko ezaki belé. Soki na tozongi mwa muke na sima to moni ke papa akutana kina mama moko bo apesa ki mbongo mais lelo na vie na kin na kishasa na biso lelo so kutani na mama moko ya muta salité aza bien te babengaka bango bando. Oui. Maintenant ce qui afinga ki mama na tete soki bana aza mama na ye to eza ndenge nini to yebite wana mwa conseil na ngai pona bande ko bola so nzambe alataka batu lolenge ndenge alingi témoignage na ye surtout ndi témoignage ya papa Vincent mama na ye akutana kapeka na mama moko boso na bosani yango te ndi abakana libumu asengaka bango mai bapesaka mai après c'est na libuma mwana no moko so na bosani yo tpoze ngande ko eloko te no kiko ko interpréter on ndenge ezati abaki na libuma ba no moko obota musako moko munene yanguya tant pe abalukaki amona ki maman azaki susté papa est-ce que yibi témoignage à papa Vincent pour ko kanana yo tendenge. Franchement la servante de Dieu témoignage à mutu bayiba ngote même na miso nza meza péché grave. To ça la te ko yiba témoignage à mutu pour faire plaire bato la sabatu ke yo pe nza masala leur miracle moto grâce non. O na oloba oyo na sa ela nzambe. Naza musala nzambe na ko kosate pour ministère na naza na jeune ministère za mulai. Apes ngata ba consacrer nga ba bisa nga fo ozala si na mama oloba ata mama wana isa mutu mabe fais à la siré fais à la vérité on azoloba nzambe Dieu est témoin et c'est vrai ça vie na mukosu na bengata amina nga totanga na Yannick pour ezaki témoin moko vivant ezaki présent wana tozaka na ye amona ki événement na ti totemina mama wana ti na bimisa mbongo ti mama na bokelanga basoyi Yannick amona ka yango Yannick wana le lazana za mosala nzambe to zaka frère non Yannick azaka frère ba basambela na armée di Sali azaba frère armée di Sali mais azana azo ko évoluer na muke nzambe pa ba telaye to kutana ngane suivant c'est vraiment la meilleure amie nanga oyo aidanga pe makasi na tok na notanga voilà ça continuer témoignage merci préféré nga benga après tant pour faire benga ngai toye ko apesa nga makaro wana lobi ndongo ezaki 4 jours préfet abisinga ke na pesa mutu tendenge na ke na pe to zongi susu na école parce que talaka lobby ezaki examen d'état biso tout to zomilengi la mutu to la la te aussi ité mais aux autres travailleurs bika au ça l'examen d'état lobby 4 jours auto pensera la vie to ça la lobby biso tout mutema moto ngape na garder ka c'est que kaka et comme lobby nango ba 6 heures avant to kende ba centre pour to ça examen d'état préfet a convoqué réunion biso nyo so ba finaliste biso nyo so to wana anjo lobani za ba préfet ba tomboka ka abi lelo oyo azana ebi azana makarote to assisa minervalité akende kopesa mbokuna oya ebi ki azana mbongo te to assisa minervalité atikala awa kende ko sala examen d'état te skoyo bandeko ba minanga ba yeba ki non c'est deux qui n'enga afuye ko depuis que 3 heures pour na kota depuis 3 heures mafuta ka minervalité ba mi do salam sa pia yo vraiment yo ko souffrir ngape na vanika na kwa mobo ba masa ba yeka ba osekanga na mo nde ba ninga ba otsola ngaita yekutu. Ok, ça un examen d'état. Merci beaucoup, papa Cédric Nakatio, vraiment émission à l'autre comme tellement vraiment na souk bandeko balandi à Silver TV. To sing am no compte boz a toujours branché na Silver TV. Ba témoignage ozaka na Silver TV. Donc bon compte toujours ko s'abonner na chaîne na bino. Témoignage papa Cédric bo ba parcours ne le la zanani, le la commune nzama comme c'est le niveau ni toye ba yango. To souki na place avec baninga bande ko seke bazo kit babi ki yaza l'échec. Mais to tala soki réellement ko ça l'examen d'état ou bien ça la quitter donc balandi Silver to ko toujours ko s'abonner na Silver TV papa c'était comme le na souka émission so ko pesa mbote
moi des personnes mbote numéro na téléphone et puis moi conseil ne bato ba négliger bato maman va télé malanzela azo finga et peut-être soki nzambe na opé que solo ndenge nini donc c'est moi conseil à Mouki. Merci beaucoup la servante de Dieu maman Bénédicte. Comme conseil on a repé ça ba ndeko nous surtout na Mouki ça ba serviteur de Dieu ils a ba tout normal na vie qu'on néglige à mututé na vie on négliger nzambe vraiment pas na on négliger on néglige pas chance na yo qu'on néglige tenga na monaki maman na habité na boboé na ngana négliger mais tant on yaki pas na sengi ngai mbongo na assise force na na pesa ki mais na yango ekomela nga mamwebele na vie qu'on néglige mututé bato basenga mbongo na nzelo moni mutu a souffrir a souffrance yo za na quelque chose aider azangi bilamba pesa nzambe oyo asala bato asala yo yepe azongisela yo. Merci beaucoup. La pesi mote nanga ya liboso et pas ya patriarche Vincent Makela. Il est vraiment allé père moko na vie nanga na koko bossa na été. Même si lelo na kufi naza na kati ya kunda. À part nzambe na raisonnera pasteur Vincent Makela pour na grâce à cadrement lelo naza ne nazali. La pesi sous merci et pas ya bana nzambe nyo surtout ya vallée de Bereka place na zo sambe la place na Evara. La pesi ba ono surtout mote baza toujours dans ces makolo ya tata. La pesi ba ndeko so ba na Ciel Ouvert TV bandeko so balingaka la pesi bango mbote sans oublier la servante de Dieu Bénédicte Makela la pesi opé merci ndenge ozui ikanisa koyambanga na plateau na yo pona ko pindola ba témoignage mo oyo mameleka kala na vie nanga vraiment nzambe vraiment apesa so mayele makasi pe na bosa inte na sima ya caméra ala vraiment grand caméraman José Liwanda caméraman à Samai na pesi so ba merci na pesi à Chimak gentil à Chima qui n'a pas si moté n'a pas si ba jeune nous surtout ya église pe na cadre pe ba jeune hein n'a pas si ba jeune nous surtout église va de Bereka n'a pas si ba moté pe ba jeune ya RSC nous surtout on a kamba ya commune qui ta ça na kamba bon la coordonnateur na ba on a pas si ba merci na bossa été famille Makela bande konyo surtout Bekla ibi na pas si opé merci nzambe alola apambola bino. Merci beaucoup nzambe alola apambola bino nyonso numéro de téléphone. Mon numéro est allé plus 243 089 61 33 615 plus 243 089 61 33 615 bobenga soki ba conseils ali bobengi bokomi wana ba numéro monsieur wana pesa ya Ciel Ouvert TV nzamba opambola bino to rebondela moi ba conseil ça la bien. Merci to senga toujours ka bo pesa biso ba conseil invité na bino wana bo déranger ngato bo déranger papa Vincent te bozala toujours wana obengi ozana likambenga ye ebise que non témoignage ne toucher kinga sala ki bo en tout cas et que ça là vraiment bien nga vraiment la comme na suka émission nga le mélange to pesa merci et pas les patriarches les pasteurs Vincent Makela Meshak l'homme paranormal na PC merci on a pena vana na kata motema donc si vous fongez pour motema mama Bénédicte pour mon passer mais ça vanda zo place mort ya bien bazipika par soleil donc c'est un peu ça la petite moi c'est pas Coco ping pong maman Mila Mokambi la belle femme wana yangai Gisèle Mboyo na pesi mbote na pesi merci et pas ya papa Edina France merci et pas ya tout au blanc de l'émission au Nancy batunya so bateza tellement mingi mais si elle veut c'est nous toujours continuer ko s'abonner mission bolanda ngo place mi balé bolanda ngo na Ciel Ouvert TV pour la nango sur la chaîne bino ya Panzato Leka TV donc bolanda ngwana zela parce que zela ngo ya biso te mais bolanda ka poto za to travailler ma collaboration na ndeko moko boye bolanda pe na Panzato Leka TV et resala biso bien ngala bio to kabon lelo to kutana mbala sima so bena na posa ya témoignage ya papa l'homme valable. Comptez toujours que s'abonner na monde abonner au matis sur belé ça la biso vraiment vrai bien bolanda miso bo toujours branché. Et ça l'a bien. Merci Pape José Luanda Brown, les grands kababi, les caméramen à Maï. Donc, na PC Mbote, pasteur Flamme d'Angola. Bambote Belive Makela. Belive Makela, Djogo. Merci beaucoup. Tokuta Nimbalasima. Ciao, Papa Sédic. Ciao.